Yaya tolobaka tongo midi pokwa pire azalaka soute pire akoma pirate yo mutu okumisaka c'est mon ami d'enfance oyo c'est mon ami mwana ya mama na ngai tokola totangaka ensemble salaka attention ya mutema ya mutu okoyeba yango te surtout batu oyo bazalaka kimia calme alobaka te salaka attention ya epesi pasi ya kosakana te ami d'enfance abengisi ami d'enfance na ye aya kotala ye na Libreville afuteli ye billet alongwe Kinshasa ayeti na Libreville mais abeti ye mosinzo abotola ye mobali na ye o likambo ya somo boye pona nini moninga abengisi yo de Congo Kinshasa à Libreville olingi obotola ye libala est-ce que fi oyo azala ki posséder. Qu'est-ce qui se passe? Ami d'enfance na yo, comportement na ye oyebaki yango te banda bobana yi kotanga kelasi ti bokoli. Yango toko découvrir na émission ya lelo. Degré salité et commune à Kinshasa na ebité gouverneur sortant a saliki musala nini Gentini Ngobila oyo abalaki kini bopeto mais degré kinango salité zali ya na ebité oyo ko lokato ya solo surtout na limité ndeko oyo aleli. Bandeko awa tuzali entre avenue Kola et Ngiringiri. Bomo na avenue Ngiringiri na commune ya Ngiringiri direction Shaba. Botala eta ya Kanevo ndenge ezali bandeko nanga. Bandeko awa tuzana commune présidentielle. Pas n'importe quelle commune, commune au président Akola limité. Tuzana wenza izam na poalo bandeko nangai botala isika ba congolais bazolia. Botala salete. Bandeko nanga mboka ekufi. Awa tuzana avenue Kola na commune ya Ngiringiri. Plus précisément na maison communale. Oyo bozomona oyo maison communale ya Ngiringiri. Bandeko nanga botala nzela. Ngiringiri eza parmi ba commune phare ya Kinshasa. Centre-ville, c'est-à-dire qu'aujourd'hui transport moko ke na ville. Oyo maison communale bozomona, maison communale ya Ngiringiri. Mais botala avenue ndenge ezali. Yaya ba notable ya Sankuru bazali wapi mingi ya loja onga député ya loja ngai boyaya ekopesa yo passe pesi ngai passe mutu koswa tala hôpital général ya référence ya loja tala salle d'opération nango yaya esika ba opéraka batu hôpital général ya loja nalo bakola mama yemo hôpital de référence ya loja tala degré zali awa Paul Tosuwa aleli tala excellence. Pardon, regarde. Hein? On est salle d'op, opération hôpital de référence, il y a Lodja. Yangoyo. Ata osuite lobio to soit lobaka. Hein? Ata binomoko. Awa ne bazali ko opérer makila ya Lumumba et Tangakawa. Ya bandeko Lumumba. C'est ça, salle d'op. C'est indimamable, c'est incroyable. Salle d'opération Yangoyo. Salle d'op. Mbeto opéra kabatu yangoyo. Pardon, Excellence, Monsieur le Président, il faut faire quelque chose. S'il y avait l'argent, où est Tinamara déjà pour na awa, IGF landela biso, parce que les Congolais ne peuvent jamais être opérés sur une table. Yamabaya Bachebouli. Asali Bongo, 19 ans, na Londres, kasi Asuki Bongo dans les rues de Londres, yenani, comme on a yé Maman Marie, Teka Diomba Mbanza, Maman Marie Teka Diombanza, Asalaki Bongo mwasi kitoko mwasi élégant, ayaki poto na 40 ans, Sikawa Boyaya akomi mukolo abandi kolala libanda makaboueli kosimba te. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que baloki na famille toka makambo oya ko postaka bloko na Facebook, na Instagram, mabe koti, pasi ya kosakana te. Aleli a préféré azonga na yata Kinshasa po Londres elingi yete. Na ndenge nini toko développer ka émission ya lelo. Maman bandela les sauces combo na bandela Maman Marie comme on a Maman Marie Teka Diombanza naza congolaise ya Kinshasa donc na yana mboko depuis 2005 donc banda 2005 na 2010 na ko so mukanda na 2012 na bungisi mukanda avocat na yebi police yebi baronyo so bayebi na tambulaka na ba copie complication ya ndako nazwaka ndako te ntango nazwi mukanda nakeko na council mpona makamandako batiaka ngaka na hotel na banda makamandako depuis 2011 batiaka ngaka na hotel suka nango bandako kosangisa bandako kosangisa eza pasi mutu na mutu fazala na place na ye tala age nga nazali naza na 61 ans naza na posala za na place na ngai bongo
nazala na ndako naza mpe na mokanda naza mpe na handicapé bapriorité wana nyonso nazwi na ngango te na mboka oyo bango moko basocial na nga bango moko bazwaka mbongo wana bango moko basalelaka bamakambo nayebi te dossier na nga basala yango nini pasi eleki tala nde nazali awa oyo ekatani nga libanda oyo ekatani nga libanda mapota oyo ekatani nga libanda ndenge naza libanda nakende na hôpital balobi eza bainfection moko ya mabe ndenge nalalaka libanda na babisi na batrain na ndenge naza kaka libanda air nyonso eza bainfection moko ya mabe na age na ngai. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenju Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision, merci na lobaka chaque fois na confiance pe na patience na fidélité oyo bozali kopesa na Radio Lokole Télévision. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Ozolanda biso na Namibie, na Lesotho, na Swaziland et pa ya bandeko nyonso tu balingaka Radio Lokole na Sénégal, pa ya Vicky Mabonza, to pe na États-Unis d'Amérique na Espagne, Italie, partout, tala émission na bino yangoyo et bandi. Tokute na tongo alelo ya na tongo alelo to bandi lundi. Un bon lundi à tout le monde. Partagez mission. Les solo alelo peut-être yo ko intéressé au temetang yo ko partager peut-être e ko sungande ko moko songolo et sikamoko pakala. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Lobby anniversaire ya Radio Lokole Télévision, deuxième anniversaire ya chaîne Nabino chaîne oyo sika pito kutanaka pona ko solo la et sika pito kutanaka pona ko pesa na ba idée pona ko beta masolo oyo bino moko bo pesa ka biso to beta yango ezalaka peut-être masolo ya libota na yo ya papa ya mama ya bandeko ya ba connaissance pona ko nuire batute pona ko beba sa réputation te mais plutôt pona ko sunga kaka esika ndeko a koyaki yo okoyate esika ndeko alongaki yo pe olonga bo sala biso déjà plaisir ebele na lingi journée ya lelo bandeko to s'abonner massivement lobby jour anniversaire ya quand même ba abonner to ça la plus de 33 déjà et ko pesa biso et mingi te est-ce que on s'abonne déjà tuna mama pembeni mama on s'abonne tuna papa on s'abonne déjà lobby anniversaire Radio Lokole to s'abonner rapidement papa Fiston sentir que ba abonné ba mati et puis telangai ba j'aime voilà yambo tout le solo ndenge muninga ami d'enfance abeti ami d'enfance na Mosinzo muninga futeli o bien na Kinshasa o keiti na Libreville o beta Mosinzo bata mokili basala mawate ya na esaka yo ya ba mema kapiri yo epa ya kope na yo te ba bengisaka mutu te na ndaku na yo obandi bolingo sika yo ko sa muninga na to ko tika ngai epa ya kope na ngai ba ko botola yo pour aller encore plus loin ya ata oke ko luka musala ba kenda kana camarade te ba bengisi yo interview ya musala kende yo moko yo ko yo mamutu boye mo na chance na yo ekepa na epi oyebi motema ya mutu te est-ce que komi c'est que bien voilà. Kini Bopeto oyo gouverneur sortant moi na mboka Argentine ngobila aganga Kini Bopeto comme ça qui très soit d'ailleurs président de la République pour le Bakino Congo et Kokoma Allemagne d'Afrique avant 5 ans à Liboso mais 5 ans à Liboso sili to aller ko kene 6e année yango est-ce que Congo est commis Allemagne d'Afrique tala kunteki tala kumamba ya degré à salité oyo commune ba fini ya Kinshasa ndimelanga na habité commune ba salité oyo ba ka ko bwaka ngona butu to basala ka ndenge nini gouverneur o à côté na musala ya nena kosala et pesi ndeko pasi na commune oyo e pai wapi mokonzi ya mboka kola mais kota izamu wana ndimelanga degré à salité wana non ba kimpuka eleki solo kotambola moyete ndeko oyo et pesi e pasi c'est pourquoi nous avons sélectionné pour vous toute une litanie, tout un chapelet, il y a ma vidéo, il y a
veni ya Congo Kinshasa na capitale bota la peut-être et ko interpeller ba konti gouverneur ville à Kinshasa o ya koti je crois à côté la partie à côté la sopo abong toujours ko l'accès yango na ndenge ya mabete peut-être pour ko snade ba konti peut-être ba bosala ki ba quelqu'un venu mais ba mona bisika awa veni o ba condition ezali malamute suivez. Bandeko awa tuzali entre Avenue Kola et Ngiringiri. Bomo on a Avenue Ngiringiri na commune ya Ngiringiri direction Shaba. Botala eta ya Kanevo ndenge ezali bandeko nanga. Je tiens à vous rappeler que baoto sala nzela o bata OVD bazala ki a moins d'une année. Comment boko zala bato OVD bosali musala me botika ba Kanevo na niveau oyo. Botala na moment elanga ndenge ezali. Vous les zones nokate mais mai ezo drainer awa. Sikoyo posez-vous des questions. Leur mvula erebanda. Sort ya bato ezali nini? Ministère ya environnement, ministère ya urbanisme, batu ya hygiène, service ya hygiène, bosala nini na mboka. Soki to lobby o tozo gêné. Mais regardez par bandeko awa tozana commune présidentielle. Pas n'importe quelle commune au président akola limité. Tozana wenza izam na poalo bandeko nangai botala isika ba congolais bazolia. Botala saleté. Botala souffrance ya ba congolais. Monsieur le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes content que mon Kinshasa boy. Vous êtes content que mon limité boy. 37 ans ya lit na yo. Ba fruit na weza wapi. 6 ans ou 7 ans au pouvoir. Tala Kinshasa. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tala commune oyo kola. Bisika oyo sarana na bomwana. Tala nengeza salté. Est-ce que vous êtes content balak sa image na mokili que yo kola na limité commune na yo na commune o vandi poko ma président de la République eza saleté boy wenze place bato ya mboka na yo baliaka ndenge eza saleté mais andeko nanga mboka ekufi awa tuzana avenue Kola na commune ya Ngiringiri plus précisément na maison communale oyo bozomona oyo maison communale ya Ngiringiri bandeko nanga botala nzela Ngiringiri eza parmi ba commune phare ya Kinshasa centre-ville, c'est-à-dire qu'aujourd'hui transport moko ke na ville. Oyo maison communale bozomona, maison communale ya Ngiringiri. Mais botala avenue ndenge ezali. Bourgmestre azosala nini? Maire de la ville ya Kinshasa musala na ezalaka nini? Gouverneur n'en parlons pas. Monsieur Tshisekedi, président de la République. Mais kako ozwa soin ya mboka, ndenge ozozwa soin ya bomo ina yo moko. Ndenge olingi ozala à l'aise, linga pe mboka ezala à l'aise. Parce que mbongo ezofuta yo, monsieur le président, eutaka na mboko. Tala avenue Kola. Et kangama na avenue Ngiringiri, na maison communale, avenue ya maison communale ya Ngiringiri. Regardez un peu vous-même. Est-ce que vous êtes content ya ko diriger mboka ya boye, mboka ekufi boye, mboka eza saleté mais yo Vidéo oyo ekamwisi batu tokende bongo na province ya Sankuru précisément na Lodja Kiko Lokoro ozali wapi ba notable ya Sankuru mwana mboka Lambert Mende a travaillé na ba Mobutu à l'époque aide ba musée aiti na ba Joseph Kabila Sikabo azali na président Félix Antoine Tshisekedi boza ebele ba obel ba Jean-Charles Okoto Lolangala ba Jean-Charles Okoto vous êtes belé ba notable ya Koto Kune ya Sankuru ya et kamwisi batu ya tala hôpital général de référence ya Lodja Yaya, au dispensaire, to hôpital général, tangu Paul Tosoua, à la kisi ba image o epesinga ipasi. To benga lokola mama ye mona bango. Mama ye moya batu ya Lodja, tala ndenge zali. Na yesa rabino chaque fois Kinshasa, ezali kaka Kinshasa, ezali kaka Congo te, Congo zali partout, mais tala pena degré ya hôpital de référence wana et ko pesa yo pasi. Suivez le reportage o ya Paul Tosoua. Ba kinwa ba lelu. Excellence, pardon, regarde. Hein? On est salle d'op, l'opération hôpital de référence, il y a Lodja, Yangoyo. Ata osu to lobio to soit lobaka. Hein? Ata binomoko. Awa ne bazali ko opérer makila ya Lumumba et Tangakao. Ya bandeko Lumumba. C'est ça, salle d'op. C'est indimable, c'est incroyable. Salle d'opération Yangoyo. Salle d'op. Mbeto ba opéra kabatu Yangoyo.
Pardon, Excellence, Monsieur le Président, il faut faire quelque chose. S'il y avait l'argent, où est Tinamara déjà pour na awa, IGF Landela Bisso, parce que les Congolais ne peuvent jamais être opérés sur une table, Yamabaya Bacheboul. Comme ça. Bota la tabinomoko. Bota la tabinomoko. Atabinomoko. Boui. Ah non, 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 non. Ozakindoki. On opère quelqu'un ici, pour avoir vie. Et les médecins, les personnes de l'hôpital vont travailler dans ma condition. Pardon. Ça d'opération Yangoyo. Pardon. Oh, na soni. Bino batumobe na banzambe ya Sankuru. Tebo bandoki. Ceux qui nous quittent, j'ai le remoussous. Salle d'homme. Merci opération. IGF. Hôpital à loge à Batinambon Toté. Zaramutuna. Nanobaki angone bandela asali 19 ans na poto mais asuki bongo na balabala yenani mama Marie Teka Diobanza soko kei na Facebook obeti Marie Teka Diobanza okomona ya bimio atala comment est-ce que mama oyo azalaki bonzenga ndenge bali komona mama azalaki kongenga kasi mama oyo asuki na balabala. Qu'est-ce qui s'est passé? Abungisaki mukanda na ebite mo ko expliquer mama Marie mukanda obungsaki yango na ndenge nini eloko zaka plus précieux na libanda ya mboka à part mukanda na mona kati obungsaki yango par mégarde ba yibaki o mukanda to elimwaki na ebite tosala ba hypothèse auto ko sola biso na to ko réfléchir à haute voix ngala réfléchir à haute voix yo réfléchir na commentaire kuna to pe na audio kotinda et pesi pasi mama oyo tolma abungisi mukanda azalaki na copie mais akeiba renouveler ezo pesa yaka kende lelo zonga moya sala musala ezate na ebite est-ce que mama oyo akokaki kosala musala ata na mukanda ya batute? C'est ça que moi je ne comprends pas. Akomi na balabala ndenge nini yemoka ali koloba babane kote na ba hotel ko sangisa olie ola la libanda au moins que vaut mieux o sangisa kana batu ke ola la libanda ngai ezo pesa ngai mutu ko swa mama na biso Marie Teka Diobanza yemoka lobitala na Facebook na ngai okomona ndenge na zalaki ndenge na komi akomi na ba pota na makolo ba médecin ba lobino ba pota na pa ko mukolo ndenge azali kolala libanda yango ba pota ya ndenge wana est-ce que zali ya solo et bongo ba chege o balala libanda ba so ba pota en tépoani et puis si passe soko tali ba Facebook ya mama Marie oyo okomona mama azaki chinoise azalaki mutu ya sap alengaki sape koso ya na ebite to réfléchir à haute voix tozo critiquer te tozo le mabete mais faut faire attention parce que na fait Facebook na to ku la poche Nathalie quand même nezalaki alingi ko tiacha ba photo pa ya keba na makambu ya Facebook oyo ko tiaka ba photo na Facebook ezali mabete mais mingi te poni posta kata o poster ya 48 heures wana elongwaka yoko tsandengo wana evandi oyebite mutema ya bato tika na Congo peut-être ndenge yo voyage tala mama Marie abia ki porte na 40 ans ou 41 na kimukolo déjà mais est-ce que bato obo ya famille okendaki poto basepelaki na yo basepelaki na okendaki poto na situation nini est-ce que okendaki na voie normale likabute ato okendaki na voie normale bato musu basepelaki salaka ongele to beta masolo awa ebele ya marque na marque entre autres disolo ya jeune fille moko boye abana ko fanda pa mama kutu no bango baola na muso la eteni wana eza oza soko lalo la mukina tongo e kangami na mutu wana chance sourire akenaki France akomika desima na pamba ya yo komika a poto sika o komi Afrique du Sud sika o komi siko ke sika yo wana ba photo ozu atana no mukanda te ofanda be photo osaba selfie ya boyo kaka pe soni okotala âge boy plus de 50 ans na neni fi wana akanga ba photo alali na mbetu ya bien abeta maki azu atindeli yango atikude a poster na Facebook ba cousine ba moni ba ke olakisa mama kutu mama tala ya kingani yote atali kaka boyo ya komi kitoko boyo abenga ye yo peno keka sikoyo obandi kolia ba hamburger obandi kolia ba KFC obandi kolia ba McDonald's obandi kolia na mbetu ya bien obosani mbetu oye kaka wana mitu awa obosani biso kaka maloba wana ya jeune fille wana vie et beba na France na Paris to beta li solo wana na chaîne na biso awa
est-ce que maman na biso Marie Teka Diobanza asana kawana te na ebité sobe mutako mukolo batu bazo utiliser ba plateforme o mabe. Est-ce que Facebook il faut ko boaka biso to boaka na ndenga sagesse mais ba age mo resengara ke ko boaka sujouter ça la Facebook support ya support wana pesa ba message mususu peut-être age maman Marie wana akoba na kopesa conseil na ba jeune fille ndenge ya dibala ndenge ko lamba e consort mais yo a Facebook na yo ozo boaka ozo boaka ba mona yo danger. Est-ce que na Kinshasa na Lubumbashi na Yaoundé na Libreville na Togo na bako sepela est-ce que bokomi to solaka pembe to réfléchir na ko tuna vidéo ya maman Marie okainga osenga parce que ngai pesi ngai mutu ko swa ye moko na kati kuna zoloba no abunza ki mukanda apesi détaillé mukanda limo ki dans le vide to ebunga ki ndenge ningi ekoya ki wapi soki mukanda ebungi ekozana duplicateur nango ozana système bako pesa o mukanda mususu à moins que na Londres eza rande ngoate je ne sais pas ozaki na photocopie et comme bikende bizonga oh mais maman Marie okomi na balabala ndenge nini maman Marie teka Diobanza yo moka ali koloba kuna video wana no baotanga kana botel oh na banda ko sangisa oh yaya mama bomonte ekomi l'homme sous yaya na ola la libanda na ba futela ka hotel elo de leki na ola la libanda na ba pia onda ku ya sangisa elo de leki na malili wana ya oko préférer bona ata 10 personnes à chambre moko mais ola na l'abri que yo ola la libanda et si ka osoko ezate bomonte que ça ne colle pas. Something fishing day. Est-ce que bokomi et puis c'est mutuko soit. So que Holandeli, oui c'est vrai pas fisto. Yo solo maman Marie bon était na so salaka analyse. Biso awa ezalaka ni contre ni pour. Pembe na pembe. Pour ebi yango awa marakusa le kakate. Manga ya kate azaka solo na solo. Comment est-ce que maman Marie ko boya vie oyo ya ko sangisa ya rola à l'hôtel pour que ne rola à libanda. Est-ce que quelque chose eza bilinga te toyoka pe na Londres wana ba na Londres basaka mystique ba talisman ba biloko bibi simba est-ce que a simba ki on ne sait pas azwa ki eloko ya mutu nini esali ke décraquer on ne sait pas mukane bunga nini on ne sait pas to supposer que nyos otoloba baloba langa ona oloba eza parole d'évangile te que alléluia amen te na osala kaka analyse. Et pour analyser par rapport à la vidéo où on a mon akiwana était tangu maman Marie azaki na vie na Londres yewana d'autres a posté ba photo na Facebook et consort banda soki 2016 so 2000 combien akiwana na kisasa ataki shinga pembe la kité sikawa ata RN ezalité azolela bakoko na ye azokolinga azonga. Mais pourquoi est-ce que bana ya Londres? Est-ce que bana ya Londres maman Marie azalaki na bapiri yete bato ba yeba ki azalaki te basungi ete pona nini? Qu'est-ce qui ne va pas? Azalaki quel genre de personne azalaki no maman Marie ya solo? Famille Teka Diobanza bazali wapi? To sali ka analyse ndenge mabete ngai epesi ngai mutu ko so analyse to sali oyo tokozonga lisusu tu ya koyeba vérité ezali nini kaka ndenge to découvrir ndeko ya Afrique du Sud wana bande ko benga ko moni mutati visit babenga ko momo boy soki libanga apesa ko momo susta te ko landira mutati Afrique du Sud wana vidéo tamola partout wana ngazonga mama na solar libanga azwaka mbongo akena na Long Street ko la couloir kimbuta komela lokola pe mama Marie tokolandela bakambu tokoyeba kaka vérité mais yaya kota na vidéo na nenga mawate landela na vidéo otala makamba oloba est-ce que ezo se concorder na âge na yeto nini pour la monnaie ça qui japonaise abane ko beta ba forme ko boaka ba photo na Facebook est-ce que parta Facebook wana nde malere comité to abusa mukanda ya solo abusa yango wapi akendaki wapi bandeko bana numéro maman Marie pour benga tout ba détail beaucoup plus d'avantages. Suivez un peu les mains maman Marie et Modozong. Landa. Maman bandela les sous combo na bandela. Maman Marie, comment on a maman Marie Teka Diobanza. Naza congolaise ya Kinshasa.
donc na ye na mboko depuis 2005 donc banda 2005 na 2010 naye kozwa mokanda na 2012 nabungisi mokanda avocat na ngai yebi polisi ayebi bango nyonso bayebi natambulaka na bakopi complication ya ndako nazwaka ndako te ntango nazwi mokanda nake na council mpona makambo ya ndako batiaka nga kaka na hotel na banda makambo ya ndako depuis 2011 batiaka nga kaka na botel suka nango bandako akosangisa bandako akosangisa eza mpasi mutu na mutu fo azala na place na ye tala age oyo nga nazali naza na 61 ans naza na mposa nazala na place na ngai moko nazala na ndako naza mpe na mokanda naza mpe na handicapé bapriorité wana nyonso nazwi na ngango te na mboka oyo bango moko basocial na nga bango moko bazwaka mbongo wana bango moko basalelaka bamakambo nayebi te dossier na nga basala ngo nini mpasi eleki tala nde nazali awa oyo ekatani nga libanda oyo ekatani nga libanda bapota oyo ekatani nga libanda ndenge naza libanda nakende ino hôpital balobi eza bainfection moko ya mabe ndenge nalalaka libanda na babisi na batrain na ndenge naza kaka libanda air nyonso eza bainfection moko ya mabe na age na ngai donc nazozwa mpe traitement ya malonga te traitement ya malonga eza te bakisi nyonso na bandenge komela na compte ya handicapé nazwaka yango lisusu te ata kutu kisi ya tension nazwaka yango lisusu te susi na ngai ezali bandeko soki bokoki kosunga ngai ndenge ezali mekomonaka mamamari naza na bana mikolo bana bazolela baza na boya kosala te bazoba baba zonga naza na bakoko susi na ngai ezali nazonga ta afrike ekozala malamu kelekele kovandavandaka mpona bato lelo navadia nasali yango mingi na mboka oyo oke or nga na kokosala yango te mpo naza handicapé naza na mokanda naza mpe mokolo donc il faut nazala na place na nga mpo na nini bapriorité wana nyonso nga nazwi yango te seke il y a quelque chose qui ne va pas mokanda nayebi te bazokisinaka mpe mokanda te yango nasengi na bandeko nyonso soki bokoki kosangana na bakongolais oyo baza mitema malamu bosangana na sina zoki avocat bosangana boya tokende pa avocat bosangana toya tokende pa avocat basalaka réquisition mpo nazongana ngai na ndenge akimia na mboka na nga naza na place na wuta nabotama awa te naza na bana naza na bakoko nakende kovanda na nga tala na kinshasa nayaki awa nazalaki na 41 na 42 bongo 42 wana 40 wana nazalaki na kinshasa na banda kovivre te na bandeki kovivre na ngai yango wana asusi na ngai ezali na place nakufa na libanda na bapota na makolo lokola boyibi lokola soki mutu soki bato ya mboka ndenge bamesana na bango oyo eza vi ya bato mwindu te na kati ya mboka oyo vi oyo ya kolalaka libanda kozanga esika kolala kozanga esika kosokola talaka nde nakomi bokota na facebook na nga Marie Teka Diobanda bokomona Marie Teka Diobanda facebook nga oyo nga nazoloba nakomi deux personnes différents en tout cas vraiment naza na souci bakongolais oyo bayebi nga te oyo baza na nini baluka ngai nakozwa nimero ya mwana nga oyo nakozwa nimero mpo na chesi so na chesi nakobenga ye bobenga ye toyokana tokende pa avocat basalaka réquisition nazonga ndenga bien nayebi te problème nini naza nango na polisi azoloba polisi makambo nyonso nalobaka pa polisi asalaka eloko te polisi asalaka eloko te makambo nyonso ya mabe to bato bazosalanga to oyo nga nazomona nayebisaka polisi asalaka eloko te nasengi na bino mpenza boya mpo nalingi nazonga sikoyo nakozongela ndenge nini nakozonga na baminioti na maboko te naza moyibi te naza assassin te boya tosolola na avocat deja azali basala réquisition nazwa mokanda na ngai ata kopi wana soki ndeni bakosala nakende na nga Kinshasa nakende kovanda na Kinshasa soki un jour ekopermettre nazonga ata mboka mosusu na bana problème eza te soki mpe epermettre nango te nakokokufa te mpo na mbongo ya awa nakokokufa te tala ndenge naza libanda tala ndenge nakomisani te tala ndenge nakomisani te bandeko boya kosunga nga ndeko na bino boya kosunga nga yaya na bino boya kosunga nga mama na bino please boya kosunga video mosusu nasalaki ane passé ezalaki video nasengaki lisungi mpa ya makambo ya ndako botika na bino bamakambo na ndako nini boya bobenga boya na biso oyo bobenga boya kosuka tokende pa avocat kosala réquisition nazonga soki nazoloba boye nazomona mpasi nazokomikoka lisusu. She told me to. Okay. Understand what she's saying. You want to defeat? Yeah, I wouldn't just stop and film her.
Yeah, boya. Okay. Boya kosuka. Boya kosuka pona zonga. Kosuka ezali pona kozonga na zonga na ndenga bien. Ko police azoloba ndako iko zonga pona kovanda kaka awa. Na vanda boye. Sikona kovanda awa na vanda ndenge nini. Na zonga na susi na soki na zongi te ou bien bakotianga soki na zengi soki bakotianga wapi. Naza na besoin makambo wana te. Kana za mwana mboka oyo te. Na bota bien te na bota bien kisasa na yaka awa na zangi na 42 43. Voilà. Tout ça là, attention na kotiaka tiaka ba photo na Facebook. Toko postaka ba vidéo na Facebook. Oh toloba kité, tolobi. Je ne l'ai pas dit que ma Marie puisqu'elle est postée na Facebook, yango malheur et comme on ne peut pas accepter que c'est per malheur te ya maman o ya biso maman o aboti biso to sungaye. Tant soit appelé to lingi, soka lingi a continuer vie, toi son qui ça mais moi j'aurais souhaité ceux qui président la communauté congolaise dans Londres, par exemple, c'est qui ça c'était, le collègue personnellement stable pour à revenir en elle. Pour soi que Kinshasa, elle va souffrir encore davantage. Expérience. Il y a beaucoup de gens. Je souffre. La zone, tant à Kozonga Congo, à Lugata, si on est là, Liban, à Londres, et comment on a acheté comme trop tard. Est-ce qu'on commis? C'est que bien. Voilà. Ya to kobete la osika bo lisolo oyo derrière ma solo ora na beta ka pesa ngaka mutuko swa e pesa ngaka mutuko swa na mutuko swa la mutu makambo esa na mokili oya ya masolo to beta so beta lisolo yo moto mta beta lisolo ta bi makambo na mokili oyo yo zo kan son niro ça ba problème tangu muta ko expliquer lisolo na yo tele obi ngaku tanda bien. Donc, mukili oyo, ça n'a pas de problème. Il y a tout partager, quand tu partages l'émission. Telanga ba j'aime, aimer vidéo, partager l'émission. Il y a peut-être des solos oyo et ko sunga ote mais ko sunga de komo songolo. Il y a beaucoup de gens ba vantaka, les amis d'enfance, monsieur basala kutuba groupe, les amis d'enfance, monsieur basala plateforme. Oui, il y a certains amis d'enfance oyo et botape mbuma et comment il y a solo batuba s'entraider. Amis d'enfance, il y a solo. Il faut s'entraider. To sala ki bana mikie, to bana ko sakaraman zanza, ko beta ba bill, tant to koli, to komba mama, to komi ba responsable. To bana okuta la lokola musikite, o to kuta to mena masangana ndeni. Ba projet, on doit réfléchir. Ami d'enfance nangai a comment mutuentel. Ami d'enfance nanga a comment osala loko boy. Bon, nga na domaine nangai, ami d'enfance nangai a ko pistonner nga par rapport à business nangai pour epesa boy. Ça bon côté. Yo ami d'enfance, bo fanda ka boy, kaka masolo inutile. Est-ce que to kola ka biso sous tutelle ba parents. Mutuna mutu mana kat. Oyebaki yango, est-ce que komi to solo ka pembe. Jeune fille a pesi li solo, ba visto beta li solo nangai ki ami d'enfance oyo. Ezala kaba kambo maman bilabela yembaka ngote ki camarade ya bomwana tango mosusu le kaka bonde ko lokuta ya kala siko bon lokuta bon na bakanyos tout exception ezanga raté pas fisto ngabi na face na zo ka bien tilelo le kamute exception zanga raté mais yo sala ka bien na yi est-ce que ya sala ka bien na yo tala kuntseki tala kumamba. Jeune fille au bamane koko na ami d'enfance na yeba kola batalanga école gardienne à l'époque maternelle batala école primaire batala kana ye quartier moko secondaire sikoyo ami d'enfance na tawa kuma mikolo wana batala ki na groupe ya 4 personnes yem ta pesinga li solo ami d'enfance na mususu wana na des amis d'enfance combien 4 bango bande kokola ndenge mo siko to ba petit enfant ma petite fille école primaire, secondaire, première, deuxième, parce que na 3, na 4e déjà, bana base se trouve jardin éveillé. 5e déjà au moins la non ah oh pena kingani oh kingani 6e siko no comprendre pour 6e mutari ya mukolo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ye ami d'enfance oyo oya beti mininga mosinzo azalaki bato bazaka calme balobaka mingi te. Afin de calme, baninga ta ba solo là. Eh ngakutu boy, abazo bete ba solo e bango ya jeunesse, ya beta kata fa na ra nie. Yo ko baninga lo ba makamla lo ba te neni bo sa pa bete me salaka angel la bato oyo ba lo ba te. Chance ya ko sourire pour na 3 amis d'enfance mususu wana oya pesi di solo na de wana bazwaki diplôme d'état. Siko oya mususu wana tikala ki oya bete mninga musinzo ye azwaki te chance sur a échoué l'examen d'état. Tanga échoué wana
Ça va, il fallait qu'il abandonne. Mais qui a amitié na bango et continue à qui. Alors, il y a perception du solo. Papa na bango a jagi bon atindaye na université à Kédérotanga. Université qui wapi na Libreville. Libreville wapi na Gabon. Jeune fille autant à Gabon. Parce que ma mis d'enfance n'est-ce pas bané ko sola. Relation on est tikala qui na téléphone ko solo là donc bané très bien. Il y a eu un temps, papa fisto il y a eu un temps oyo na eko yoka ke de ami mususu so enfance wana ba kabwani na ami d'enfance oyo biso mususu o bané ko yoka souté bon. Ngana mona ke o normal peut-être ba jeune fille mutu azui ndia na ye. Pendant que na neko kende université na ba congé na bané ko ya vacances na Kinshasa ya. Ceux qui n'avaient vacances à Kinshasa, on a 2 semaines, 3 semaines. Ceux qui n'avaient vacances, amis, pour tout le monde, on a amis dans l'enfance pire ngai. Na aéroport, ton ma parent ba ko zwanga ya ko zanga te akoyana bango to yambadi akozana na ngai tina ti patona mukawa bampa tu bampa de en anglais. Donc ako pesa ku tu chance te ba tu mususu bazala ya sala ka ngai. Ngapa bi na face, moi appelle moi lamba e konso car les alaka. Tout ça là très bien. So c'est juste dans les coquilles au nini na zongi. Mais na bané ko remarquer moko. Ba bi en face na ngambale wana soki ba ye ko so wana ngai au moins na yeso ka moni bango il faut dépasser à qui article bango chance ba so le moto so la peu bien. Oh ndanga ni bino boza bien bango pe ba opete langa pe li solo ya mi d'enfance so pe musuté ba olo ba pété et ça la randingo wana est-ce que komi et ça la randingo wana mais qu'est-ce qui ne va pas bon j'ai vite compris étant mukolo j'ai compris que ba ndé ali wana ba zo yo kana li souté y a pas de problème na tikango ndengo wana alors au komona ba tu musuta quartier ba ami musuta quartier so ki to fandi to tambola ngana mi d'enfance na ngai wana so ki ba pesi ngai mbote au moins là hier on a un mot de thé au comment on a besoin de mission balé pendant boy au comment par exemple fiston bonjour bonjour il faut t'en rappeler comment kingani bon autant comme on a été moi je ne comprenais pas dans moi toi ça a ndé moi est-ce que tu as voyage donc moi tout a ndé moi bon et ça ambiance kaka yaki sasa na zongi na ngai plus tard pas fiston ton clé si les consort dans une peu bal na ngai na bali na ngai tango na bali pe na boti pe moi na liboso moi na mi balé et conso na écoute vacances là-bas na ngapé na Kinshasa au boti et conso to solo il peut très bien to zonga tout le monde to mesala ki na ye na zo ki pe mobali bobenga na mobala bien za nene ya bakasa nkembo voilà nde bolingi ndeko moi si on appelle solo zo ki mobali oyo mobala bien mobali ya bakasa nkembo okomi katuku bianza tellement qui a amitié la kay makasi alinga ki muninga na yabi quand même na ko ben ça fait muninga na ngapé hier aye moi 2 semaines to 1 mois dans Libreville awa vandi et puis azongi a pas de souci abengai ma chérie comment tu vas ça va on a diplôme diplôme ballon ça va bon et quand vient kin kana ballon kana mais que ça va est-ce que je peux t'inviter chez moi. Ou na Gabon, oui, il n'y a pas de souci. On a passeporté. Qui a mis d'enfance wana? Qui camarade ya bomwana tango monsu se le kaka bondeko. Atinera muninga na mbongo ya passeport. Asali passeport. Bazui visa. Nyoso tuna billet na mbongo na camarade ya bisata RNT na cadre ya bolingo ya mis d'enfance yaya. Azwa pe vol, avion pe na aéroport ya Njili à Komatina Libreville. Muninga pa yambiye très bien, tant pa yambiye akele planda kunaye, c'est normal non? Ndako le munena tie planda kunaye kaka ndenge za la kabana bazala ki ba moins de 10 ans mangono surtout. Ba fanda rappelle très bien, yé abanaye ko sala na pas fala akwa vini za la Libreville, a combien ko sala yé mobali pa na ko sala. Parce que moko mobala bandaka 11h, 10h, ça dépend de mobala bandaka. Mais il y a chaque tongo. Tant qu'on a sali 2 semaines, il faut que ça la 3 semaines, to 1 mois moko. Tant qu'on 2 semaines ko ba fiston 2 semaines ko qui avait un jour.
ngala ke na musala chaque 7 heures na kinanga mobali ya moko ko kende 8 heures ko ke 9 heures ça dépend em super ko kende te em so ko kende pe 13 heures na programme ba nanga za kandingo wana alors jour mususu na monika mobali nanga benga parce que mobali nangai azongaka na ba 12 heures 13 heures aye allié pour azongi susu na bon ça derrière biloko console ko la camarade nanga la ki wana ayebile bana ko sala ba papa zawana y a pas de souci mais camarade nanga bi d'enfance et ça le ko la ndeko nangai alors jour wana papa kendaki musala te na tsika ke nda ko ba senga ko mère moko mais y a pas de souci ngala sisa musala 15 heures na 12 heures na bengi mbala tuna est-ce que au lait déjà biloko au ça lunch time na yo déjà un repos a tuninga siko yo za wapi na ebise no ngasa na musala oh ça va ngana so ya kuna musala na ko zwa yo oh wala musala ya ko zwa ngana ko 6 à 15 yo ko zwa 12 heures ça pour me ya trobo ya pete papa paye a comme la musala afane di bandat a zelinga la mutukati 15 heures to bimi to bandi ko zonga ndako ayebisi nga pelo ko mokote ayebisi nga pelo ko mokote tant to bandi ko zonga to yeto kote pe ndako nga to tala bena moni siko muninga na ngata na kanti lokola aza na chambre n'est-ce pas mobala yus fongo la chambre na biso apesi ngai abi fungola yom do fungola papa fiston na fungoli chambre boye oh na fungola boye na mona ami d'enfance na ngai na kati ya chambre na biso na robe de nuit na ngai oh mais ma copine yo comme la chambre de nuit est-ce que bon na mona normal waza ami d'enfance na peut-être asanga robe de nuit peut-être alinga ga se changer console mais mon papa par mégarde akangeli fongola a bosani la tuni papa mais okangeli na tanda upona abina kangeli est-ce que na bosani ya na cache ton nini tout ce qui s'est passé. Ma copine, qu'est-ce qui s'est passé à Zogorobatembala? Oh, moi, c'est un assis colia, moi, c'est moukier, la mouni mouninga na yo à kota awa, na chambre, na comme état Adam et Ève. Est-ce que communauté tenu Adam et Ève? Oh, on a tout nié, où est-ce que ça nina? Où est-ce que ça nina? Abandi ko betela ngai vina bino ya ami d'enfance ndenge bozalaki il paraît copain moko ya azalaki soki ya ye simba to akopa abade ko linga ye abade ko boya me copain wala koma kina yo abeteli ni solo na stuwa bosiko copain abade ko linga yo boyaki akoma kina bosiko yo awa osani abada zaki na maîtrise soki na tika kindengo wana yo na sala benga ka yo na efsa ko beto l'histoire olinga on dimati ya ona saki zelanga na zoya ka na saki zelanga na oya na zuka g tangu na bimi na kangeli esiko libanda tona kangeli libanda yango na benga 12 heures na siko na zoko ya tika na poko na preuve wana robe de nuit o ala ti wana o ya baxi diko azali ka la tenue à Adam et Ève oh ezaboye ma copine on sali boye po anini et ma rolo beate à se maîtriser abimisi ma copine a ke na chambre wa sana ovanda mobile na ngai bisinga mama bo sala ka attention makambu o balobaka muninga nyonso tute aza muninga sala ka attention soki la laki mobile mabe nde mabe ngokota awa yo po lingaki ko yebate et ce qui a pas visto na benga siko mama na biso parce que na Kinshasa ba ebie amina ngai ba epeki pa ngai na benga mama na Kinshasa na expliquer mama situation mama abi oh ezaboy okobenga na ete pone aliona aina libre vie kuna ayebi mutute ayepa na yo pa na ba epeki pa na so benga nie e ko sala mabi kanga motema na ebi que ça difficile pour na yo mais ça là qui maturité ça le date tika soit olingi courté ba séjour na ye o changer billet azonga to o tiki pena asini sa ba séjour na ye tanga ko zonga là tu vas régler ma kambouana pour l'instant zana est normal papa fiston c'était très difficile mais j'étais obligé de faire ça na tout appel au moroté vie peut continuer to continuer pe ka ndengo wana ngala mbal na nga ye para ki wana to zolia pe ensemble normal ti
une semaine on est aussi là, deuxième semaine tant qu'on pas resonga pas fiston na PCP moi quelque chose na sombele moi quelque chose ça va mon ami ça va na ticket pour l'aéroport azongi tango azongi akomi Kinshasa na bengi siko na bisi osalaki makambo ya bongo pona nini na intention nini. En tout cas ngana yo ki camarade eza shooté anda lelo bosana ngai pas fiston akei tout tia ndingo wana moi wana linga Hollande c'était prévu ngala ke des vacances na Kinshasa il fallait que na bana mais la na bana te na tika ki bana kei ngamo tango na komi sikoyo to vali siko na ba mama to vali siko ko solo makamba ngwa to ka yo ke na ye moi aya soya te parce que kabon déjà tango no bimana leki nanga na kutan siko na ya na bango po afala bana ya na bango na kutan na camarade ya na bango ba ko ba ya pe ya bisot boni oyaki déjà na ye boni boni mundinga na ça va adi ko expliquer tala kuta bengsa ki na Libreville tala makamela ki boye camarade ya mundinga ya ami d'enfance ani ko bara biso kutu to kamwa ki ne dio ti osaka ki na ye banda bozaki ne bekolo wana ti bosisa osaka toujours bien na ye ya be bala ba tu nyoso tu oyebi pona nini ba camarade abno mbalo ya suba be ba na ye pona nini ye musane ka ngwana ye musana ye kaka kolanda ka mbali ya batu ngwa kuzwa ndengwa soza faible okoi na ndengwa eza ndengwa na mo ba camarade ebse ngate poani baba no osela yo bo to découvrir ngondo ko mon eza ndeboye ça va à Tchénassé. Jour où je suis grande sœur, il y a yemoko ami d'enfance. Et c'est grande sœur boni bananga na yozo ya kutala ngaite. Oh t'es bon. Na on a le moi tant au sol. Boni est-ce que camarade na yo, est-ce que yo maman, est-ce que est est-ce que lo monte, est-ce que lo monte stala tant on a besoin ki muninga na Libreville là qui boye abi abandi ko sekabi pas fiston. Ya camarade danga badi ko seka la tne ya kinga no seka po ana bi biso do lo kansan to do comprendre te mais yo penant de ti bo ubele ndenga obengi se peti na Gabon te ba ki mabe okota ma ye peti biso ezate mama pe kuta yeba ka mwana mama kuta boya ki ya Gabon kuna pana yo la Libreville mais to ko yebi ba ka mwate ki ya mitina bino peut-être ko to yo yebi. D'ailleurs, kaka ndenge mninga camarade saki ba ninga na bino ba séparer kaka ndengo wana ezande boye kutu ndenge ya liwana oyebi camarade bino mususu ka mwana veni kabati mwana veni ka wana yeku ndenge ya liwana abalaka azoka fiancé na ye abala sa na Vodacom ne surtout non wa kuna fiancé na Vodacom qui fiancé comme bien baba na ko préparer mariage comme ça qui pire ndengwana bakenda ka jour pa mbali wana to comprenate ndenga beta mobali wana abeta camarade ya mosinjo dibale salamate ya koma ko na mbali wana ya Vodacom kande zawana mutente presque ba camarade nyonso to ba so ba kima ndengo wana musana ya ngwana pona nini boyi kutu oyebite wansiko ya wali ko beteli solo oyebi camarade abino ko intel ou afana escamo intel ye good ngezali wana ye abalaka good déjà ye ngezali awa abalaka asaka na mbala na tellement ba yebi ye ke aboto la mbali abatu ayebisaka eloko moko te asutuka we mariage salama kingani abali ayebisika te ndenge nini abi na bosala ki akena be fetite mais tene wana ko sola na ebite so saka la domination leki na ngato ndenge nini amema yeti na ndaku na ye ayema na ndaku kuna asali gentillesse konso akenda konje na pa camarade na bino kingani mususu wana kuna akenda kuna banda akenda konje wana dibale koma bikende bizonga. Heureusement camarade na bino wana kuna mama na bango aza muto mboka abenga mama bango na mboka mama tala ngai libala bali ko kende bizonga mobali on dirait a aussi personne ngai te nzoka ko bima déjà na ye mwana mwasi wana oya peta musinzu mama tala kuna kene ko tali sa si camarade na ye moko ya kana ndako kuna ataka bloko mabena ndako wana asana domination kadi mpemba soki akutana mbali na yobe mbota ko pesa kaka a domino mbali na ebite siko
so on est à pour mobali au moins ba mbala ndo mona on tumbwa yo o ta ba beauté o sa no surtout o ta ba kabelo mbala amuno beto amuno meme amuno ngulu amuno lokola basala ki yo benga on bibiele sigo déformé amuno osko dita metengama yo muno ndo za bien nzoka mbala amuno ndo msusu nini wana camarade wana eza ne bon mama na beta retour bakabwana camarade bilwana libana ye ebonga donc hier ça mutute ya et bon bakabo so ba que c'est ngate ba to ko so te pour ça to ka to lokola bino so ba mi en face e makambo wana sala kangele et ça ne boy papa fiston tala tina ngana lapa ki makambo ya mi d'enfance na zonga na betela mbali na makambo no so na lapa mbali umoni so ngala like mbali mabe nde mabe ngo kota awa ngama ngaba kisi wana izora ngaite taïla tana pas fiston beta li solo oyo pona openie bande comme susu pe kisaka batu oh mon ami de dedans mobile na biso te kolinga kate camarade na yo baka boni mobile na biso oh boni mobile libala linga baka monter mobile na biso te mobile nanga est-ce que komi to so la pembe boni mobile na yo bon mobile la biso na nte biso balete mobile nanga est-ce que komi to so li pembe baya basi boki eza handingo wana olingo aussi fiancé na osika oyu chéri na yo comme maka camarade na opa ya copain na yo te oyebi mutema na yete plus loin encore le baki aussi musala okende musato interview à musala comme maka camarade te oyebi te mutema ya mutu baba mutema ya mutu sanduku o papa fiston lobaki te na lobby tala lisolo oyo isukia yom de kumisaka o ami d'enfance ya pire à la soute pire comme pirate est-ce que komi to solikaka pembe voilà ce qui lisolo oyo sepelisi merci mingi partager ata sepelisi te yo partager peut-être et kosungande komoko songolo et sukamo et sikamoko pakala yo bututa la biso soki ozali na lisolo ya kopesa benga biso soki obengi biso osi biso te tikela biso audio tokoyoka audio na yo soki ba question ezali tokobenga yo so question ali te tokobeta lisolo kaka ndengo lingi tobeta yango allez portez-vous bien santé de fer à tous chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende